Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019 pour toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. D'actualité très rapidement les amis, les tard donc sur nos amalembe tout lente tout ni ne vous comprendre aux air bazola la pongi mais ngaka na téléphone il est 4 heures nous vraiment fatigué. Très rapidement, plus ou moins 3-4 jours passés, fana sa vidéo batindelenga poste moko et Christian Mori apostaki contre constitution. Alors et si sitaki banongo ba débat ba bikomela mwanza ba mafinga et ba tension et du coup les gens envoyaient peut-être tellement ba ebike d'habitude naya des fois mo la général John Chibango machin qui est Christian Mori bon et non mais quoi expliquer les petits à postaki et l'eau moko que lui il est contre changement de constitution non ndenge bomonaki ministre de la jeunesse alors oui j'ai levé et alobi non alors pour Nabatou comme c'est le fils de John Chibango c'est que son père a derrière tout ça. Chibango est en prison. Comme tout prisonnier souhaite la liberté. Parce que muto aluka liberté akoki kosala eloko tope kotinda muto asala eloko wa ebike et kozele malheur impossible. Je crois qu'il faut base à la réaliste puis ba réfléchir ça ka. Et avant na lobé la surposte pe Christian c'est qui est vrai. Fatia ebike en aucun jour Chibango sera traître ou encore contre la République. Bateau baloba isa bateau ba yebite. Bateau ba yebi. Ba yebike. Chibango oui jamais aux contre et Fachi. Oui jamais cause à la traître. Oui jamais au sala Félix Mabé. Surtout le salut bien monsieur Belé to lobeli marambongo. Donc ils ont sinate ya ko barre bandela ka. A trouver ngolu pembe na mokonzi na ye. Et par rapport à l'expérience na mosala na ye azalaki et baloba nini candidat potentiel ya retravailler na mokonzi par rapport na etali même atali mboka il a rendu service ndenge sengelaki et il continue à rendre service ou encore il va continuer à rendre service parce que c'est pas sa fin les prisons au bima un jour
Fachi ayebi yango que il ne sera jamais traître. Il ne sera jamais traître. Fachi ayebi yango par rapport à et engagement na ye par rapport à mambo belé au basala pe basala ensemble ayebi que jamais. Mon exemple est ça. Ba plan belé ya mabe ezala démasqué. Ba plan belé ya mabe ba inia Congo banguna Congo ba luka ko sala ezala démasqué na nzela na etope grâce à lui. Dans aucun jour mutu o to bato baloba ke azana ngambo na bango to pe pour bango pour ba renverser pouvoir akoyi jamais ozana ngambo na bango parce que ba yoka na raté. Bango ne batika ye na buloko et mutu bimise na prison eza Félix. Donc jamais ola la moki pour le ça ma vie. Bon, on a faux débat, na parenthèse. Et par rapport à poste, d'abord, on va sur les petits. Je sais pas. Soyez les influence, ma parents, ils vont nous repousser. Et parce que apostilara, non? Apostilara. Na ni nous autour les cas. Fallait ma député. Bien qu'à soit raté. De battre bien un coup honorable. Siko moto azo souhaité azala député ya mboka abwaki ba rêve na ye a rejeté alingi sur sa politique était et topé kanda wana en fait c'est compliqué ezali nango volonté na été ba parents ba bano pousser parce que nanu me réaliser ba mambo na nyonso d'abord qui est Christian Moré azali mwana ya Charlène ou ayana na libala. Général à Bokolier et son père par alliance beau-fils de Balobara moi c'est à moi na yo batubele ba éviter que yete mutabota parce que azo el wala mwana na ya présenter mwana na ya liboso apesa nyonso papa faut apesa mwana asalela nyonso tata ya salela ka mwana atangi ba classe asilisi azo musala komi mutu il est dans des affaires na ba mambo belé akoma boss bat bien. Poste à poste qui pour nous obtenir le changement de la constitution pour nous battre belé zara que non et ils ont sur la tatana dans simana et déjà pour votre information le général a sali 9 mois à prison en lolo moi na chama kolokuna tam kolomote c'est vérifiable mamna zoloba akindate kane mama na ye akendate ye patikala okendete to yebi biso nso ke conflit ezali entre maman na papa tout le monde qui y a même pas 2 mois avec qui zongi na réseaux sociaux et babimisi ba vidéo ya mbanda et zongi si we matik et ya zotinda kuna ba fu afuti ba mbongo na tindi ba finga mbanda tout le monde est moné babiloko wana donc c'est que j'ai compris les petits a eu parti pris à côté le maman est certainement oui c'est clair parce que tikala ko notala tata na bolokote et ko poster lo wandengwana na âge na ya za bébé te ata soki maman mutatinda qui faut à réfléchir quand même que il vous un avantage ya tata na été donc na maman na tata balingi chibango kufa na boloko c'est ça parce qu'il faut être méchant pour poser un tel acte bon c'est vrai il est libre oui par rapport à la constitution machine et puis que bato baza contre changement de constitution peut-être par côté là mais si réalité où ils en face et loko ou akoro salate ata soki eza pona position na sur politique rien à voir na ma état mutu eloko na osala moté tout c'est clair que bazo luka ruine topé malheur ya mutu c'est loko commenter ko salema te c'est clair que maman na certainement mutatindi parce que eza la raté eza en sens te bon bref dalina opeli sa ba moto te ote mamba famille batu tant bon ba ina ba mamba na réseaux sociaux biso to tindaki OK ngate mutu na tindaki donc ngala osala analyse parce que nazali mutu réseaux sociaux nyonso zo na réseaux sociaux to sala ba analyse batindelenga ba poste wana wapi yango et du coup babi na ngayo mto ya côté la général nyonso qu'est-ce que t'en dis pour ba commenter ba lobby bino ba congolais ne bazalaka na bona kende gauche droite to pe na zala mulai na olobaka na et madame Moke
Mami Lucano, Alliance Charlène Benz. Maman, motema mabe futa te. Nyonso oza nango, oyo ozali, c'est John Chibango. Ata soki mabe kozala, aza mutu. Ozongisela ye oyo ozozongisela te. To pe ozosala ye te. Bien malgré qui profitera te. C'est clair que besoin luka peut-être akufa pour bénéficier tout besoin bomengo. Mais nzamba za juste. Il a été ce qu'un père azala pour na mwana topé na bana na ye. Apesa Christian nyonso mukimu ba yibi ke ye mutabota ye. Mais était tata na ye. Papa na yeso ya ndinga rito yo kaka muto yebi ete bat ba yebi nde John Chibango. Eza pasi eza mawa. Chibango koti boloko bandeko. Bavoka bazolandela makambo. Faut bafuta bavoka mbongo eza te. Na système ka kala nga okala technique, moi coffre fort à mawa eza na ndaku, bangi lo fungula bo vide. Charlène atina moi ane Christian vida coffre fort. Elo eza la te. Ya mwana na kima kenda poto. Na prison tikela ko makolo te. Maman na yatika ko kende te. Bandeko. Bobala malamu Moi je suis au bala. Oui, yemba frère Mbuta. Njo misombele liwana bomoyi. Yango. Yemba frère Loambo Makiadi. Mabala to robala na mokili ye. Mama ye. Ndambaza juste. C'est que l'homme aura semé le mensonnera. Ndamba juste. Non lo ba minité. Basi ya bilongi mabe mitema mabe ngana lila ye. Salut papa, oza bien? Oyebi ke na teka bakisi ya mbali. Bakisi ezo sunga na zala ba témoignage mo ya kafu kafwa. On a sa vidéo tellement c'est une vidéo na informé ou peut-être certainement yebité. 2 mois passés na teka la tonton oyo puissant guerrier na benda ngondo. Puissant guerrier on doit benga kala Satan de Satan de on est Satan te parce que baba kombo on to changer en combo. Eza Satan de ya Poutine. Arme nucléaire à Poutine wana makasi. Par rapport à l'efficacité que pesa en combo wana. Et là on a s'appelle nango eza ke bakisi on a oteka ba bosa ba découverte ngamo mukolo na ona zoyeba te. Wa mutabenga mama obiki stana melango yo na yo kiboy. Ndeko na biso oyo asombaki puissant guerrier pona ba bienfait nango on a meilleur ko expliquer. Ezo sunga na hémorroïde, eza na mo ba effet belé na kati et sunga hémorroïde so po koma ki mpose parce que hémorroïde comme ça mpose et kon kondisa ngondo et obimsa on libanda et puis epesa bo pikili ki bo bukundu ya makasi. Amelia ngo epsinga mama botango azongelinga 2 mois après nga psi papa bando kenda feedback alobi non naza besoin juste na bakisa bendango nunga bia comme o bakisa c'est des salaires alobi oui et bakisinga 1/2 cm de la ngena comme tana e bakisa ta 3 wana na ozana nga c'est bon bia OK d'accord abino qui soit musuna sepel nango parce que si singa constipation o bakisa beaucoup kozana ba mystère donc on a tekela yo mpona ma mususu meke soigner constipation bato bazana ba constipation wana e kendrate wana troubla e pandata mulai ameli ba bandeko boyo kosomba bakisi nanga de bonne qualité tozana café pona opikili wa bukundu bwa nzoto papa mutaba 17 secondes yo chaleur nzunga wa famille so ebeti okapa kao ata mama abendi asa remonta des alarate ata kamoli ata ya osomba café na biso non seulement pona yango ndeko mo apesinga témoignage lelo alobi nanga mère esunginga penda par rapport à misala tellement biso bato misala maboko mata kita mukongo tout ça ba courbature en tout cas ba café no wana edengai na puissant guerrier na café à café esunginga do ezana ba bien fait belé ka pona nzotologie te wana café tozana benda ngondo ezo bakisa ba centimètres ezo esape munene bato belé bana ba problème abota mata musuna anomalie
net na pesa témoignage ya ndeko moko aza na 8 cm avant la banotika bakisio apesa tellement ma na bondela po na pesa directive prière wana salaki bakisa 1 cm et demi na pesa ki zela mkono osomba ba produit na osomba bakisi na obenga yo o commander to bato bele babota mala ba anomalie mkomsu na osa life ndeko mo abisinga no maman j'ai 26 ans mais j'ai 12 cm ba chérie tout bakimaka après ka premier rendez-vous tout la mwisi azaza na ebisa bino mo mbala za na 12 cm te tata mkola za na 12 cm te wana za taille bana ba 13 ans bana ba 12 ans tata mkola za na 17 cm 16 toko tolere mo ndambo mata ba 14 15 wana yaka kosomba kisi osunga yo ya kosomba kisi wana benda ngondo à part yango ezo restaurer ngondo ezo ko fortifier yango ezo bimisa misisa ezo zonsa wana état initial moni ajiso epusani ya mo comme lembi etelemite donc ça fait du bien ezo sunga makasi OK il y a pas de péché bino bozala bo bango ondio bovana na lola il y a pas de péché au contraire tozo sunga kande munganga eda ba malade ngape nzamba pesinga makoki wana mayele wana nazo sunga ba malade. Bienvenue du mieux volume ko tozana te pona bato bamela café te wana peso pesa bopiki liki tozana nini susu puissant guerrier o kala to banoko benda benga satan de bo wana sina lobela ngona ibande déjà bo comprendre utilité lango voilà ba produit to teka yango wana mikolo na bakisina ba mafuta la garder du temple parola nini tenkitoko mafuta ezali ya batu mwindo ezali ya bato pembe ezali prix évangélique mangebungebo malekeleke okoma bopeto lokola la garder du temple somba mafuta komelanga inbox sala commande OK voilà nini susu toza na opération pesa éthique sourire nde bomoni affiche wana $1 na yo €1 na yo $1 na yo ekosunga musala oyo tozosala toza na orphelinat tu as vraiment besoin ya lisungi na bino rentrée scolaire kalaté tu as besoin de fourniture bateau bon on ça va donner orphelinat contactez nous voilà tu as vraiment na bosenge belé mais makoki ezate nous sommes vraiment limités sur sungi biso na mokenyo so mona nango en tout cas et marqué différence nous avons besoin de pambola car il est écrit qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Voilà donc c'est ça. Et à part yango po kotana Gercel Lunguya officiel na YouTube boyo ka banzembo kitoko ya adoration ko mamino na présence nzambe moko ya ba fiche ya ser na biso yango wana bolamu mama de Gmail bat ba bien na TikTok apesa ba témoignage mo puissant et fortifiaka une servante de Dieu on nzamba zo utiliser makasi donc beaucoup de chaîne et bo s'abonner belé et bo liker bo commenter bo encourager voilà ça la bien makasi abonnez-vous bo ka banzembo sinon des bonnes choses si vous avez des préoccupations des questions écrivez-moi voilà na répondre bino numéro na ngai et zala nango wana merci beaucoup. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe mon
okita na nse olata nzoto po yo bikisanga okita na nse pozwa esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na biso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen